Sangai morimo Donde sangai morimo Guyanayo nazako senga Donde sangai Amen. 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 Merci. Jambo za hukumu. Jambe a sur la scène de l'Union. Le programme autosaki. Il y a une formation pour le baptême. Ceci formation. De la confession. Ceci confession. Donc il est pour te faire baptême. Je pense que tu sois déjà ni au Sonabino. Tu expliques qui baptême est là qui sinini. Tu expliques qui pour la ligne baptême. Bongo, tu te sais que mon engagement oyo, tout témoignage oyo muto qui est ça là, qui possède ya nzambe pe biso bato. Qui n'a dit que c'est quoi na Yesu, qui te n'a dit que kufa na Yesu, via kala e chole kende. Pena seko na Yesu naza via nini Yasika baptême ndenge mosala nzambe va se dire merci parce que bino elakisi kokoma mobolo te elakisi kosala mabe te nde tomonaka bana mingi soki azwika baptême nsima ya baptême omwana moto asali nini akikongo nini ayuluki donc toza na posa ya bana nzambe bongo te donc avant baptême nazali na vie mosusu après baptême nakomi na nini baptême se biso lolenge ya banyama combien misala lolenge ya banyama combien misala baptême se biso nani Caméléon, serpent, chenille. Donc caméléon, serpent, chenille. Donc caméléon a changé la couleur, mais ça a nani. Donc attention couleur verte. A ça a nani caméléon. Ba moni sibiso nyoka soka meli eloko. Toi meli moto. A pouvoir d'attendre là pour changer nini ça va changer poso atkani nani Nyoka atka nyoka ne va tese biso cheni otobengi mbinzo soki a changer babenga oni na français ah babenga oni ni ah ça nini sikoyo posa na biso ezali tozala bato oyo tozalaki bambinzo donc tozali na ignorance ya mokili na makambo mokili bongo ndenge nzambe asili biso ngo toaccepte Christ Seigneur sauveur na biso totiki yesu toconfesse donc tozwi baptême tokomi banani bakiki pekapeka bapapillon donc c'est ça tozoki baptême nzambe alola abati na biso ndenge evangeliste ato alobaki soko oseka nzela lutumbu ezalaka makambo ebele ezalaka me yoki etani esala nini objectif na yo amen Amen. totema tosamba Alléluia amen 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 mitika lisusu na maboko na Nzambe epesa Nzambe baptême oyo naoki kozwa na change réellement vie na nga nazala solo mwana na yo tomoni na kombo na Yesu ya lelo. Kolo, merci.
Merci pour Zanzambe Katabiso. Pour Zamutambusi ya solo. Au sala kwa nzama Matthieu chapitre 28 nengo pesa ke biso tinda oyo kende bo sala bato nyonso bikolo nanga bo pesa bango libatisi na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosanto pe bo lakisa bango oyo nyonso na pesa bino lokola malakisi pe na kozana bino kino soka ya mokili. Seigneur tika accomplissement esa na manzambe ko kota na biso na mai nzambe to vivre nzambe ba miracle côté pa na yo réellement ba vie bana o nzambe échanger kolo ezala témoignage autre ça liboso ya ba témoin invisible pe autre ça visible kolo tika likolo sepela ko agréer baptême ya tonga na lelo na kombo na Yesu Christ de Nazareth d'être semblé peut te lobby. Amen. 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 Merci. Toki na kimia, toki na louange de là. Merci. Antioche, la mission c'est notre vision. La mission c'est notre vision. On est là toujours avec ma candidat à la mission à baptême. Pour la couper sa baptême. Tout est qui s'en malamu. Tu vas accepter Christ. Tu vas début que ça va fermissement. Donc ma longue pour la baptême. Si tu as ma longue, la confession sincère et vrai. Voilà l'importance de la mission. Voilà l'importance de côté avec Samalam na bamoka. Ya côté avec Samalam sika bato ba kantate ezala makambe belé. Na kata ba confession bato bazaki sincère témoigner be ya ko abandonner ba vie na bango. Ezaki reportage mo sincère bato confesser vraiment masumu na bango bato ba leli liboso na nzambe pe liboso ba sala nzambe et toujours que les baptêmes de l'eau dimanche de temps. Bon, on a pourquoi les a clôturé les séminaires na biso zamalola pambola bino. Merci na bato nyonso o c'était là qui voyage missionnaire oyo na bondeli na mongo na bino. Merci na couple oyo baza na mboka États-Unis oyo pe soutenir action oyo en plein service to na en plein séminaire zamalola pambola bino couple oyo zamba yebi bino avec promoter ndenge bolinga te mais zamba yebi bino zamba pambola bino pe bato nyonso zama pamba bana nzambe nyonso apamba base nzambe nyonso o bazo partager même ba image o musika zamba kanisa bino to kutani na nzela pona baptême. Merci. Merci. Kana yo te bakoko kate nana ngwa bimali banda na yo pe a réussisa na monita azate Yesu. Ba onyo so basoma batalaki pota na bango te po mobiku ezalaki se moko ya kotala nyoka motako we lolenge moko na likambo na ngai natala likambo na nga te o natalisi kuna Golgota epai lobi kwe kouta Yesu we ya kotalika ya kote
basangisila bango basosola motuya na yo babandaki feti na bango bataki yo pembeni ye tango kuta likambango masanga kitoko iwuti wapi ye ezalaki Alléluia. Amen. Merci. Comme na lia baptême. Mai oyo eza mai ya nyanga ndenge boyebi yango malamu koleka biso. Mais na ntango oyo ezo changer pe nature nango par rapport ya baptême oyo toyo kosala. Omona bamama baosokola ndunda, bamama baosokola bilamba, bamama bazola kata baosokola bilamba. Mais biso ekomi mai oyo elingi kopesa vie parce que moto moko akufa na Yesu azoseka mpe na nini na Yesu. Donc c'est ça. Yambo totia makolo na biso na kati kuna lokola basacrificateur bazalaki bata liboso ya kotraverse journée ya kotia makolo tona tosambela na ensemble. Donc il faut des plus possession ici qu'à Oyo. Dans Josué chapitre 1er, verset 3, Bible dit et si kanyoso botie bitame na bino et ça nini et ça nini. Donc on a possession sur Yamai Oyo. Tozo sambela Zambe na Mboza Benanguya Tosanjola Zambe na Mboza Benanguya Tosanjola Zambe Yahweh nanga Tosanjola Mai oyo ezala sanctifié, purifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tosambela Alléluia. Éternel Seigneur, nazozo possession pour na mai pour la mai éternel pendant la nuit diable akokoya sali bengitation na ye kolo pendant la journée yakoya kosala possession ya mai oyo quelle que soit la réalité ya mai oyo. Alléluia. Mwana nyonso asalaki confession ya motema kofungwama moto nyonso nzambe oyo asali repentance sincère moto nyonso oyo apesi motema na epai na masolo nzambe ntango akota na mai oyo nzambe azovivre likolo kofungwama mpo na ye miracle eza possible na ntongo lelo loboko no esembolami baange gardien baza tout autour esika oyo mpo na service. Seigneur, misu bakopika donc par la langue na kati ya mai oyo mpe na bateme oyo nzambe fongola bikuke na kombo na Yesu tosambe mpe tolobi amen.
C'est pas une batte la biso. Nous l'église. Dans zone limite kolo simali batte ici oyo. Ozo batte sous na molimo donc comme à l'église. Amen. Donc on bonne Jésus Christ. Amen. Amen. OK, tous on a qui. Merci Antioche, la mission c'est notre vision. Nous sommes une église missionnaire. Nous avons pas besoin de qui ça à la mission. Nous avons pour côté à autour de ça les accomplissement de la parole. Nous Matthieu chapitre 28 verset 19 Bible lobby. Boke ne bosa banyo sa yeko nanga bo pesa bango libati ici na komba tata mwana pe molimo santo. C'est ça la mission to yiko sala et to nima ba candidat na bisoto ba candidat en général bazaki 18 au basi baptême et to zone dimete bato mona mukola lelo dimanche ya le 13 ba demi ko kufa pe ko sekonale Yesu et je suis passé juste avec le pasteur José Magema yenda zo kamba église Antioche pasteur José Mbotenayo Moté évangéliste. Impression par rapport à baptême lelo. Impression que to sepeli. To sepeli parce que comme on a bana ko zali bat ici, ba limi ko pesa vie na bango pa na Nzambe, eza vraiment sengo mingi. Donc Nzamba zo lokumu. Nzamba zo lokumu et mission séminaire déroulement tout ça. To sepeli parce que to moni ba missionnaire ba oti Kinshasa, ba ko pesa séminaire l'église na biso na Kikonka. Séminaire à 6 jours, donc les autres derniers jours, séminaire les cas bien. Et nous avons aussi la minene vraiment et c'est nous avons makasi. Tout ce pays a mis preuve que tout le monde est au sa baptême, donc vraiment ça les a très bien. Ça a très bien. Merci pasteur José Nzambalo la pamolayo. Merci. Évangéliste Anto Malé la paix, mon combat missionnaire auto tambola kinaye et évangile Anto Malé la motenayo. Mbote Papa Lando. Et par rapport à mon collègue baptême et pesami na rivière Nyanga awa na Congo central précisément na Kikonka. Et ça lui non, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Tous les missionnaires. Toye pour na kokoksa maloba batute me Nzambe. Moni ba réalité na katamai et Dieu nous a visités, a fait de grandes choses dont nous sommes remplis de joie. Amen. Merci beaucoup. Évangéliste Anto Malé la vie que nous sommes remplis de joie. Dieu nous a visités. Et ça, nous connaissons pour Nabiso, na baptême. Il y a merveille. Vous avez témoigné de ça par rapport à baptême aux îles. Pour ça. Et ça s'appelle assez merveille. Aux baptême l'élo. Ni il est la carte baptême. Et donc, il est quelqu'un qui n'a qu'un peu de sous, mais la zone pardon? Dès lors, on a roulé le bandit, n'a qu'un peu de sous, mais n'est pas zone qui n'a zone peine de sous. Tant la côte n'a pas senti que l'eau m'a côté l'ingénieur. Donc, bah, c'est ça, mais bon. C'est ça, mais bon. Ah, non, c'est ça, il y a Saraya Canon. Il y a qui Moutaliboso, candidat Taliboso, il y a baptême, il y a lesquels on a Katamai. Donc on a senti qu'on dirait quelque chose mais continue à na mutema na le binyo ça m'a bien ngai et que kat na mai donc on est libre na ndimi yes le quoi mo continue mo bix na vie na ngai. Bien aimé bato bozo na biso ba ndekwa Kilongo TV, voilà l'importance de la mission à tolbaka biso chaque fois na Antioche to tambula kana mukana na Romains chapitre 15 verset 20 Bible bi je me suis fait l'honneur d'énoncer l'évangile de Christ là où Christ n'a pas été nommé afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui to sali esengo ko tia son malamu Yesu Kristo et sera payé sur terre amité pour notre tongati skato so batongi tala visitation na kata mai ya sita ya kanani ni le kilo na kata mai. Bon, pour ngai na moni ko lekilinga na katamai donc depuis na bandaki na kokoma na katamai na zakina makamususu me kokota na katamai na sentir na zada libre donc nyoso na ngai mabe etika na katamai na pesi Nzambe merci wa kango livi nanga na ndimete un jour
nakoki kokangwama na bando osambela mer na nzela bapasteur mpe na nzela bateme oyo nazwi natambola baeglise ebele mpo nazwa bateme esprit na ngai bando osimba te me na nzela bateme oyo namoni nzambe asaleli ngai minene oyo nakanaka te na vi na ngai keko osalema yango napesi nzambe merci azwa lokumu. Merci beaucoup nzambe apambola bino. Nga nazwi visitation na kati ya mai, nga na sentir eloko mwana mai, nga nakoki kotémoigner par rapport ya batema lelo. Nani lisusu pusana tant tokangi miso olobi tokangi miso tosambela mpona bato bakoya na mai siko nga na santi ndeti mutu azopesa da bateme na mai wana bato na bakoti bato na bakoti te me nga na moni da bazopesa da libatisi na mai tokomi ana lia bateme tosambela siko po tokita bandeko bozolanda biso na Kilongo TV bozo comprendre que Yesu Christ de Nazareth aza na kati ya rendez-vous puis aza toujours voilà non to quotidien mais Jésus Christ de Nazareth a précipité qui biso na mai nenga précipité qui baye ko na Galilée pona libati pona libati sa précipité biso et to ki témoignage oyo biso to préparer pas mon touté mais oyo bato ba pesa et sera ba témoignage de belé nzamba la pambola bino la mission c'est notre vision pona bato bo soutenir mission de ma pambola pasteur José okolo ba soutenir eloko naloba kaka napesi nzambe ka merci c'est-à-dire que ezala suka te to ana posa boya kotala biso parce que mission za vision na biso boya kotala biso mingi ezali ya kosala nzamba za lokumu pe napesi mbote tambo ozonga bopesa batekishasa nyonso mbote. Merci ba ndeko nyonso bo soutenir ki mission. Merci ba yana biso ba papa na biso nyonso. Là je vois l'homme de Dieu l'évangéliste Daniel Matondo qui est dit qu'on est aux États-Unis sika pozo sa msala nzambe nzamba pambolo papa et ba ndeko nchoshi boza partout belé nazomona apporter Thierry Nangola ndeko Chimène Samba nzamba pambola ndeko Sele kana nzamba pambola yo Maman Rosette Mbala nzamba pambolo mama Rosette Mbala na toujours na mikila poto nzamba pambola bino nazomona susu na Angola ndeko Regen Lokau nazomona ndeko Roy Fimpadio nazomona la grande famille d'Antioche boza tellement belé et belé au boza libanda mboka nzamba lola kanisa bino nzamba lola pambola bino. Merci ndeko Christian Kimas Christian Kimena au partage un peu la vidéo na biso petit frère propre nzamba lola pambola yo et nzamba pambola bandeko nyonso ya Kilongo TV bo s'abonner massivement ceux qui tango nyonso sepeli na ba vidéo boye partager yango pe tango nyonso qui mbela ya mission quelque part beleme ko hésiter to pesa €1 na yo $2 na yo $5 na yo et ko sunga tala lelo mission oyo esungi ba via bato ba témoignage elandi Yesu Kristo na kata mai ya bobiso to kota mai to bikaka nzamba zo lokumu nzamba zo lokumu nzamba zo lokumu au nom de Jésus. Merci. Donde está